Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Dans l'affaire générale Elvis Palanga Nawej, poursuivi pour homicide involontaire, la haute cour militaire avait assigné au commandant de la base logistique centrale 2 missions principales, à savoir déterminer si la balle extraite du corps du défunt, élève policier Nzinounou Kunzi Alain, a été tirée à partir de quelle arme et déterminer parmi les 3 armes Jericho utilisées lors de l'exercice des tirs à Kassangoulou, laquelle avait tiré la balle ayant donné la mort aux 10 policiers. En voici donc la conclusion du rapport d'expertise émanant du général de brigade Antoine Longonjoy, commandant de la base logistique centrale par intérim. Dans sa réponse, il dit ceci: après vérification de la douille et de la balle extraite du corps de l'élève policier Nzinounou Alain, c'est une balle de l'arme Jericho et non de AK. Ça, c'est, je crois que la réponse à la première mission. La deuxième mission, je vois, il a mis conclusion. Les 3 armes Jericho sont des armes de poing différentes entre parenthèses et tirant au même moment 2 points. Leurs projectiles, dès qu'ils sortent du canon de l'arme, ne sont pas identifiables. La haute cour militaire, insatisfaite de la réponse donnée par l'expert quant à la deuxième mission, car ne l'ayant pas suffisamment éclairée, a donc décidé de soumettre la dite mission à l'expertise du Bureau conjoint des Nations Unies, possédant une technologie de pointe en cette matière, en vue de résoudre cette question restée pendante. Ndenge procès ya général Elvis Nawej Mpalanga ezali koleka kuna na haute cour militaire noko na ngai boya bake bakonzi ya haute cour militaire batindaki bongo 3 armes ya marque Jericho epai ya commandant ya base logistique centrale oyo babengi le général de brigade Antoine Longonzoy. Boya bake tango ba arme wana eke kuna ekendaki parce que balingaki ba identifier yango malamu po bayeba ndenge nini bako trancher procès oyo na ndenge ya solo. Mais boye bake haute cour militaire epesaki bango 2 missions principales. Ya liboso ezalaki d'abord ya koyeba soki lisasi oyo ebimaki na nzoto ya Mowei élève policier Nzinounou Alain eutaki na arme nini. Deuxième mission ezalaki ya koyeba soki parmi ba arme oyo misatu oyo wapi ebimisaki balle oyo ebimaki na nzoto ya Mowei. Noko na ngai tango rapport d'expertise ya bandeko ya base logistique centrale oyo kumba maka na le général de brigade Antoine Longonzoy eyaki na haute cour militaire bango bazwaki yango epi batangaki ba conclusion na misu ya batu nyoso. Balobi après vérification ya balle oyo eutaki na arme Jericho et non na arme AK ndenge bazalaki kokanisa. Boyebake ba 3 armes ya marque Jericho eza ba arme de poing oyo ekesali na ba arme oyo bamemaka na lipeka. Epi ba arme wana nyoso tu esalelaka kaka masasi ya ndenge moko. Alors tozotalela dossier oyo tozozimele mais ti sikoyo ndenge major Bonzambo azalaki ko wangana ke ye atikala jamais ko beta lisasi na deuxième tour ya ba exercice ya Kazangulu. Tala vérité yango ekomi ko bima deja muke parce que balobi balle oyo bazwaki na nzoto ya Mowei euti kaka na les 3 armes Jericho wana. Alors ye major Bonzambo arme na ye pe ezalaki wana. Dossier oyo tozotalela tozozimele. Tie wana Nzinounou Nkunzi Alain akufa bazwi yango balobi il faut batinda yango na expertise balistique pona koyeba soki arme nini oyo ebetaki élève policier oyo Nzinounou Nkunzi Alain pendant ba exercice kuna na Kazangulu batindi ba arme yango epa na commandant ya base logistique centrale oyo ya Kankokolo atala penza malamu en fait que lumière est à la fête pona procès oyo ya le général Elvis Nawej Mpalanga parce que balobi ti sikoyo ezeye banate
arme nini ebetaki élève policier oyo Ndinunu Nkundi Alain. Na audition ya batémoin nyonso baleki awa noko kaka ndenge bozali komona awa témoin moko te atikala kolobaki général Elvis Nawej Mpalanga abetaki masasi na deuxième tour. P balobi Major Bonzambo yende abetaki masasi na deuxième tour. Mais ye Major Bonzambo azoloba toujours négatif. Mais oyo eza 10e témoin o Nkundi Alain. Na audition ya batémoin nyonso baleki awa noko kaka ndenge bozali komona awa témoin moko te atikala kolobaki général Elvis Nawej Mpalanga abetaki masasi na deuxième tour. P balobi Major Bonzambo yende abetaki masasi na deuxième tour. Mais ye Major Bonzambo azoloba toujours négatif. Mais oyo eza 10e témoin oyo bazo confirmer toujours que Major Bonzambo azalaki na deuxième tour. Noko nangai ba audience ezo continuer kaka, mais de plus en plus tozo mona biso nyonso touke moko te na ba témoin atanga kitke le général Elvis Nawej azalaki na deuxième tour ya ba exercice ya ba élève policier oyo. Tala biso tozo talela et puis tozo zimele procès oyo ya haute cour militaire pona le général Elvis Nawej Mpalanga, commissaire divisionnaire adjoint poti sikoyo Obisonyo sona bilore boutique Tokota na bisoto lata Voyant simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwani Balobi tokota lelo obisonyo sona bilore boutique Tokota na bisoto lata Voyant simba mbogar tala Ayezali na ndenge na yo mwani maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé, maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na o salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai.
La voiture, elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors, pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.